Wanzungu to yeba na minute lo biloko c'est comme presque partout dans tous les quatre coins et ça va payer no botinera biloko pena ke sore yepena boy donc et là la raté papa et kemba moko te biloko c'est ça mon pays te o te pays so yela non biloko c'est ça li foyer bango voilà c'est ça o mon biso bango nsu biloko si boye to ça ba douaye na kopio kande na lobaka banda 95 96 très bien tamu sutu mutu musuno akepoto te voilà ngana bandi biloko c'est na deki vidéo OK de so ba kangi na parke o sim sa deki vidéo batiki ombala moko wana ba deki vidéo à l'époque pas $300 sur 300 à l'époque pour simba ngo ça problème voilà biso suko to sa wana donc secret biloko c'est ça na lobaka yeba yango biloko soko yebi yango bien te et comme brouillé yope voilà c'est ça yango na lobaka na toujours na bana poto tango bimisi mukie na ye asombi koloko te zalaka sute très bien asombi asali fret na ye te koloko te zalaka sute koloko te koma rare voilà ndenge kala te ndenge ezalaki no oke na mo place mo boke okezwa non bato bakoma oyo lelo nazoyebisa ona bapays mosusu ya Afrique bakoma akesomba aye abengi yo ye osombi mais na kala ezalaki biloko mo bato bandosala nini bandokipango te à l'époque wana ezalaki 94 95 96 97 98 99 2000 de temps tokotika na 2000 copie salaki nini ya koloko katanaki donc vraiment comment je comprends ya on zo bakeno bana poto okosala conteneur fo yeba voilà na sala ngo ndenge nini nini ngo na chena kati pona kola kusoba kare taneti ka kona zwangu omoni mutukana ya couleur ni oyo bleu wana soki olobi okota na Google obeta omona ke basali lango film ya nani ya Ikman Ikman voilà yango wana baneni kala voilà merci mon frère sikoyo yo tango zolo bana conteneur ke no nazo cha mituka bayebisi yo ko cha mutuka wana te yo na giteti na yo osale nini oche mutuka voilà oche fret osombaki oye nango bo mutuka nezo beta déjà 4 ans batuna rango te ni te ndenge zana ezo polela wana voilà c'est ça eza nango bien mais ça était mutuka oyo awa eza na mutu ta ko somba ngo po esalela ye mbongo moyen te na yebisi yo eza te kombi na bachangu ezakana te kombi na changu menga na kolinga te mwana poto atela nga kombi na kati ya conteneur voilà loba ke so kuteni na bato bayebi te yo tshela nga kombi na ta conteneur vraiment mais jika me okopianga na kandata hein na olinga te mafuta tabakutu ya rouge oyo kutu oyo Ford oyo voilà na kolinga te hein ozoso ngo bien jaune oyo Ford wana po bango basaka bateti no wana pe kenda na passe oui abiloko esenga kude ngwanzu mais yango nazoba ke suko biso ba oyo toza lokola ba ancêtre na copie oyo très bien vous comprenez donc fona pesa yo idole voilà ndenge nini okoki kosala po sere trouver voilà c'est ça donc osala copie bisalela te très bien yango moni ke ngango wanzu nazana ba oyo déjà nazo travailler na bango parti ya France voilà parti à Londres on a Suisse bazali très bien na pesi bango bambote courage boyebi kandenge to sololaki donc toujours bosalelaka ndenge tosololaki ekozala bien échec ekozala te parce que na copie oyo échec mpe ezalaka so tie matoi mangongi échec na yo ekozala kande na démontre mituka wana so tiango na conteneur jiko okopianga kanda eza na bapiese oyo okotia na kati soki orespecte piese te oye vraiment bofongolaki linzanza yo mo omonika boye bato bayeba tondi banda 12 heures ti 15 heures 16 heures bakei soki ezalaki lundi mardi omoni bango bayete ezali te wana eza secret te nakosanga wana eza secret te eza secret te nakobebisa copie na ngai ya vente na bana poto ngai azotravaille na bango parce que ngai azolinga bango basala linsansa na bango na ndenge onga na yebeli po échec ezala te alors soki nakomisi yango lokola ke
na pesa point msusu nazo pesa mayele tant que ngai onga nazo travailler na bango to yebi ndenge to kindaka na bango voilà c'est ça je comprends surtout travailler na peso disquete faux voilà ya on ba musuba saka kiti ayeboye conteneur a fongoli une semaine 2 semaines azo tekate voilà c'est ça on comprend on m'a fait ma simbi mutu ah de wana to lo bakango te nga pona lobela yo oyo nazo beta na ye nde na kotalisa salabo chabo kotabo c'est ça autant que kitcha voilà ça ko orienter bango ka bango baza kuna ne ba sala salama mais nga naza mwana poto ya kala voilà donc ngai naza na Afrique mais poto sina koma na ngona esprit net mikolo ba izana bana poto belé ba yebite voilà que mutuka déjà parti déjà ya avant 2015 complication mo ngé kota oui comprendre très bien ah mais bana poto musuba yebi mais belé ba yebi te dans 2015 kala mingi te ba compliqué exemple ba spinter on se comprend compliqué c'est trop dit rosa ba bref mais pas compliqué la netinine donc ngelo ba mutuka nyonso eza début déjà avant 2015 de net et kokiko koya susute na Congo ah voilà je comprends sikoyo yango moni ke biso bangwanzu to yebaka déjà makambo wana alors na ba oyo yanga na ko flasher bango déjà que non tant yango yo maketu no rigueur na ne kotite mais ba spinter robino bokangisi ba biloko bosana ngo bomi coachaka déjà et ça la nini emiyelaka okala mingi te ba repliquer loko wana et tant ba repliquer ngo biso to yebi atake ngwanzu nzamba biloko sina yebi ne to changer formule très bien pour mutuka ezaka mutuka ezaka spinter te voilà ba mituka ezai belle mais on appelle ça exemple donc au-delà ezali avant 2015 ba ko stopper yango voilà merci sur ba biloko boye vraiment de force ngwa na ngwanzu eza na poto parce que biloko wana poto be ba yebi yango te musuba za idem musuba tinda ko mais biloko ngelo ba temps yango déjà tango déjà ngana liaka na ba diaspora tango déjà oyebi ki ozana bezo okangali nzanza kangaka déjà po salaka nini elongwaka eyaka pota mususu titokota tokoma presque 6e mois 7e mois peut-être ba ko repliquer moi eloko ngwana on se comprend voilà